Bonjour, bonjour à tout le monde. Bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bino. Bah, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. To solo la moi mouke, tellement li kambango et aussi la té. Voilà, l'actualité nous oblige. Bisope toyaka liboso na bino, toko solo la li kambuyango et aussi la té. En tout cas, bonne année, pourquoi pas. Bon, bonjour, bon, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele na katia banda kuna bino, boboto bondeko na bandeko na biso église ya catholique, ba respect ebele to pesi na ba chef coutumier na biso, ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba yenge na bandeko na biso bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Alors ba salam alaikum. Naba musulman, bambote naba bouddhiste, toute tendance confondue, bambote nabino ba bonjour, ba bonjour, ba bonsoir, ba bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Naseya sous le baoba, awa balandaka émission pambate, moi copa ti, copa café, copa vin blanc, vin rouge. Pourquoi pas moi belaise, na moi ba glaçon, yaya ele kakanango, mais kolangwate. Et ça a bien qui toko taka toi na congé, toi na vacances pour naninité to mela tango tozo solo la bande ko ça ka bien bino mo bo mo naka niveau ka to melela ngo ebelete mo muke kaka tala kaka mo boye na mo ba glaçon to kosta ndinga mukete voilà bande ko ngai biso to aba hypocrite mon fils Timothée, un peu de vin rouge pour la santé. Tchitchi. Voilà. Bande konangai, l'actualité nous oblige. Ezali kambu oyo tozo lobela. Yaniki na fali. Kosolola kolinga ko yeba eloko nini ezo motiver ndeko na biso a mwasi na komba Niki oyo azoleka na ba période ba femme seule lokola ba femme seule ya mokili mobimba bazali ba femme seule ope bazaki bibali na bango pe batika bango bazape na ba mbongo pe koleka pe fali azali les premiers millionnaires na Congo te les premiers soki milliardaires soki billiardaires ya mokilité. Tozo pe na basi ba ex ya ba to ba yemba ba Koffi Olomide ba tika pe basi toyoki pe kutu mwasi na yepe oya metis atiki e iparete kutu azu mobali moko na Arabie Saoudite ya mbongo ebele mais to yoka ba biloko yote eloko nini ezali sima ya Niki bandi kokotambola ko bituna koloba toye ko découvrir to bandi ko découvrir. Mais tout ça, on a ba preuve tangible te yango desko tozo luka tant to yena ba preuve wana to ya ko confirmer likam na lobby bande ko likam na lobby na zana on a ba preuve te donc boya na ba commentaire na bino obokucha et puis ba site bozo finga bo continuer biso pe to ko tika te ke mboka na biso et kendike toujours na se tozala lokwa ba scrabble do babiloko mobo eninga muninga matate olokola tozana force moko négative o etiraka bato toujours na mabele en bas même obadi ko mat escalier il faut kwea il faut na katikati escalier ozwa diarrhée okita basala tout tango zo mata bale so biloko mabe tango mataka na escalier diarrhée ou bien makolo bandi ko vimba ou bien quelque chose o ko saloka pasi o matasu na escalier na ote ya vie okita ou bien quoi ya pas bongo bango ba sepela ce n'est pas bien soki artiste na biso fali pupa aza ko mata eza lokumu ya fali kakate eza lokumu ya ba congolais eza lokumu tango ndenge na tanga ba papa wemba biloko bo ezala kite que papa wemba zo mata ale fobo ke ne ko intoxiquer makangu na yebo ko intoxiquer famille bo intoxiquer batu moko boy na sens ke bande konanga ebeba ebe baba ndeko nanga ezali vraiment pas si mingi alors ezo sala penza ke compliqué kota fali azana ba talent azape na chance na ye
bande ko mutu nyonso tout asimbaka kisi eko simba yo non soki ezaki bongo batu kombe basimba bakisi poni bakomi na mungongo afali te to longola nanu kisi eza no facteur nanu ya chance na ye talent na ye mungongo ne batu bazo lingango banzembo na ye ya bolingo ezokota batu bazo sepela na changement de fréquence alongoli miziki na ye na ghetto amemi yango na niveau ya world na niveau ya ko mixer yango na ba ekolo mususu na ba culture mususu epesi ye mwa rythme na ye yango azo maintenir yango sikoyo bazoko ya ko utiliser Niki toza na ba preuve te me bande ko bondi melanga to yaka pamba te Niki de ye moko akoyi ko sa makambo te soki pe fali abalaka mwasi na ko marcher ba mote soki fali abalaka mwasi ya mukongo ya mbongo ya ekonda ya ekoloni muyanzi muyaka mbele makambo ezate pona ka fali abalaki muluba baluba mutu bazana sima ya makambo ya Niki batwa IDPS toko avale soumte toke na 2023 vérité lokola fali bayaka kozwaye ke asa la politique bazwa ba wera bazwa ba héritier bazwa ba mai kalambai ba ngepe bazwa fali aboya banda kala zaka na position na ye alingaka na ye failu aza na ye apolitique mais alingaka failu abanda kobua ka failu banda wana na biso toyebi failu te ya banda dia kobua ka failu alors atikali na ki amitié na bango yango bozomona makambo nyonso ezokomela fali ça n'a rien à voir na makambo bana ça n'a rien à voir bazo monter bazo futa Niki mbongo Niki pe atanke yepe makila balu bezo ganga IDP sezo benda ye baza ko futa ye bambongo pona sini abebi sa carrière balobi kana nzela ya mwasi alonde kona biso fali ata ya na buto ya na moi memi na ndoto kozongela Niki te parce que mbalo Niki sosi na ye aya ko chelota poison histoire esi lokufa komekate ata na ndoto même isi atangaka mafuta même isi aza kitoko yango bango baomona o biso toomoneka normal mais o baoloba mwasi kitoko toyebi te so pe tozwi etango bamama bobila dawa bazaka ba jeune fille tozwi bamama mobutu ntango bazaka ba jeune fille tozwi kaka taka bamama Amazon na biso tozwi ta bamama Sharufa kaka ntango so pa otelema na ye te mais baza ko pousser ye azo préférer à sacrifier bana à sacrifier vie na ye pona kaka adbebi sa carrière ya nani ya ndeko na biso pona nini politique mutezo tinda ye ya ebele akolobeza te mais tango tokozwa ba preuve na bato baso tinda ye tango bakopesa biso na maboko bango bazaka bongo bapesio mais tango bamoni esimbi te bapublier yo bande ko bino nyonso bokotela Niki bozala déçu mais encourage na bino bokotela ye parce que bozala ba tendance na bino mingi bato bo finga Niki bo bato affaire boza bato héritier boza boye mais c'est pas bien total la sous musique na ba sentiment bongo te total la musique na niveau ya world na niveau ya world nani azomema mboka na biso likolo nani azomema mboka na biso emata ti lelo babeta tellement musique ebeta so na poto te oyebi ke musique ebeta so na poto te musique na biso ekita ba musicien na biso bakoma na bampiaka alors soki moko azasko ko matisa lokumu ya Congo parce que ba musique oyo bongaka avant ekoma international etekama il faut etekama partout ekozaka localité local ekosimba te même ba Bob Marley bande bazaki musique ya world wandoka bango partout Congo États-Unis partout wando yoka bango ba Mike Jackson ba musique nyonso boyoka kawana soki kana niveau kataka ya ba américain pamba esimba te musique avait yoka na foza na niveau mondial alors so bwana mutu na bino ata moko ata mibale misatu bopesa bino lokumu wana pona nini bokino kokota ba vie privée basi na bango pourquoi pona nini ko bebisa artiste mais Nzambe a côté les makali boso nae malgré bakisi malgré quoi que ce soit ce qui a une étoile nae Nzamba côté les makali boso nae pe un jour a oyambaka Nzambe voilà donc bande konanga sans tarder
nazotikela bino analyse ya ndeko na biso mobali en tout cas na sepe na analyse na ye asali analyse na ye kitoko makasi oyo esali ke na bino non analyse oyo il faut biso nyonso to yoka yango na makambo etali Fally na Niki. Alors à bon attendeur, salut na tikeli bino bolandango mais bande konanga makambo yo ekomi déjà politisé politique ekoti na kati en tout cas batu ya IDPS bazo se basepelanga na nani na Fally ata mukete parce que ba sollicita ye balinga ke yepe akota na makambo wana mais le quoi azolinga ngote ezo sala ke ba diaboliser. Alors eza pasi na mawa. Oh là là, eza wapi? Ti ngana. Alaika ki yango bande kunanga. Esa nga mobulu penza. Na mutu nanga na ebika ki na alaika ki yango deja. Oh, pone sali boye. Oh la la la. Yes, ouais, so pe na bina ki na historique. Eza mobulu historique eza ke bele akusakana te. Ah, non ça boy pone. Vio oh. Kombo na epe bande konanga na eba ango na mutute. Bon, toke ka malembe. En tout cas, na ça qui faute grave. Bolimbisi, il fallait pas na kota, fallait na monango parce que tellement na nzambaza bien na moniango. 45,009. Nzambaza madlamo to moniango. Coucou. Voilà. Et toyokaye. C'est là tout diminué. Voilà. On a banana ya Fally ya basi mwasi na ye Niki na nana ozo katiba makambo bimi me yo ya ko pesa biso mayelo ko pesi tolite. Voilà tola. Makamba Niki e komo ko sala ngana na komo mona ngo lokola mwando to na loti ndoto lokola na lokota mbongo me na lokoti mbongo te. Parce que Niki ndenga za wana ayebi ke nana ba vivre na bango na Fally. Tout c'est dans les capages wana. Si na lobe misu wana batu misubo ina ngai ba ina kaba batu misubo kwa no te aza parti priorité parti présente ba ki ba ngone so basi na ye siko asali ne choix moko avanda na nana isa ngo problème te Niki ka sibino bolo baki na biso Niki ngaki na zima Fally abota déjà ngape na yebi na ngate ngai pe na bino na yebi te balobi kaka abota ngai pe na yebi te suko pa na kina pe na mona ina nute na mona numéro na yebi ba pesanga na mona lekaka na ngote na tika na na yebi te na yebi fi na yete mais siko e komi du suso ba lobi ote pona ndenge ya bwaki Niki na esala kanene abwaki nana na bana esala kanene kasasa monsi na yete obi bino pe mde ba bandi comme sunde bozo tsanga pe polémique pour dire ta place à polémique ça demande bongo tsara polémique bo pinga inga bo kasinga kasiki suki na ko so prime d'activité nde bandinga bazo tinda bo tinde la nganzoka ka ba biloko aboyibo Kofi ndenga na benga pardon Kofi ya pardon Fally ndenga zana autika no boya nana te sina lubala pingoti aboya nana te nana pe ndenga zawana aboya Fally te eza ndengo wana omoni na lobi ma bete na lobi na côté le mutute Niki ndazo rêver na ye parce que omoni eloko bien loko mususu ki eloko c'est ce que c'est sili nango zwango normal Niki sala vie na ope so côté soko sa vie no seli vie na yo kolinga te ubatu ba yela ka oboye na longoli komba bana kolongo bana kombo sali ni nango o bana na ba sala kana bana ba yebika batu no so yebike bana na bana ngo ya Fally o monte ke ezala ngo ka berre bino be wa ba conseiller pour bo pesa ke petoli bien te voilà et loko pour Niki ko sala ka susu po ba yembi na nana za mo sa Fally batu no so boye te bino batu muso songa na lobi bo o na bimi ma beni nana na yebite ke nana za mo sa Fally vraiment nana wa yebite bande ko ezala mo loko sikati Niki bozalaki esili fais ta vie
Sambe. Kotsaka makamba bana te na bino soki boza na problème na fali kotsaka komwa bana te ya msoba wona kote le fali te na za net nga na kote la kamutu liboso bobosa ninga ondengeni omone no mususu ya msuba na po fali aso ninga suko ya msusu ko yede bangote pona yope ya msu niki maloba na yo akomina ko banga ko fali aso mwana mwa tsoke ako sa pe bana na mwa basibi ma be musupe ba nani niki yomo ka mtu so mema mabe na yo mutakole msape mutema zolanda bana na yomo ka mtu so ngotsaka ba desordre bana biso msupe bana msupe baboka ma bango sapa sans papa pe bakola ezala kana mususu pe ba femme seule pe bakoma bokola bana bango moko okobokola pe mwana yo moko ezala ngoloko moko te nde likambo koloba te otena longoli bana kombo non ezalaka te ndeko na nga ezalaka ta bongo te parce que le rêve musu mpe niki yo moko moto ozomemango mutu atangaka kombo na yo te mutu atiaka yo kati vanda na yo essentiel yo eloko mosu mpe komikitisa oyo ya mosu mpe mutu alinga akitisa motema ya mosu eloko boye alinga sela ba yo nde mutu ozotia siko bana kane na batune bazo fallait ko ozane pe na problème te eza bana ye akokipe bana mais ya musupe maloba no mususu yo po loba pa fali e shoka kaye yango na moepe asunga bana ezate elo mususu ba yembi bana sukwesa biso ba yembi biso te babwaki biso te na vandi te mukola ko sepela ka bia te na bwaka nanu simo poso lobito tembe na tembe mwana pari ya solo ye kaka bongo babwaki biso te na tozo continue vite to continue loko kaka za suzuka ko ba yembi na bana na kaza mwasi na ye abwaki ngate to continue a confirmer ngo déjà que nana et là qui sont des gars yembi wa confirmer mwasi na mama eloko ndio kolanda wana vraiment ni eloko kolanda zate niki kolanda bato bazolo okubisa mvino wana na bulu ye mbula sika to sokote yo so ngokota kana barankina buzoba wana eloko musu kolanda na yo ngo pete parce que soko moni mutu mama modèle fallait lingela nana na esa na ngote pona ko se fante oto na so parti pip bere musu se sai moko niki ah bon helele bo se la bandiko to diminuer publicité kota erreur musu ezai moko niki yoka banini yango ne pelendisaka pe akomi biyoka ba idp oza pose na makambo na yo te niki siko lelo ko bayembi nana na bana yango ngo sano yango ngo sa siko poni bayembi bana wana te bale ata yo moko bo siko so bayembi bana na te basaba na falite nana nga yebi solo kaka bayembi bana ya nana ne saka confirmer que bana nana wana kaka basaba na falite bazela bongo kofi makambo asala niki balobi la comparaison n'est pas raison ko comparer te mais gros autre exemple ya ba mama wana babota na kofi akanga maka koyemba na mbana ya mwasi oyo mais bana na o mwana no liboso quand même azana libanga na ye et pas fali ayemba et ça la kanini niki tika kolanda bato bazo kopesa o babuzoba jusqu'à ce que bako peso biloko mabe ce qu'il fallait bani ko banga na bana na o azo banga poison parce que modèle ba memeli ke komi politique na kati politique e koti na kati yo komi kozwa par na bino akasai obomisa ye akoya sopembe na yo te mama et puis mukolo ba youtubers da ba youtubers ba ko comprendre okosi zemi mais ba comprena yo kaka te koza mutalokuta ba comprena yo te ba soutenir yo aveuglement mais jour ba ojono sko ko bima ndeni bo coopérer na batwana na ebite so ba okotelo nani mukoba ko balolela o minduki e osalo pasi biso tozo ya katolo ba ke boma moto to komi na quelques jours makambo ekota na 2023 te mais ozo lingate à la fin yo mom to souffrir et puis yo mom to souffrir na minute yo mom to mona pasi nana te falite ba sur place ba simba melati sakana place ba to ba simba mela yo mo oyebi papa bana wana bino mo mtu bo bimisa ni na disque na ndenge na bino po ekota na palmarès bongo ekatani pwani bandiko kokamwa
Et katanika betika siffler piou piou. Na falibana na babana. Wana bino mo mutu bo bimisa ni na disque na ndenge na bino po ikota na palmarès. La. Tolelo sonandonge. Makambuze andi bele. Didier Lacoste, mongo mwa bana kini makambuze bele. Parce que nyonso wane sakaka. Boso nga bo se troubler mutu pamba. Mubane bina za mutasasa la kombo, mubane bina za star amnena, zaki mu star. Bo pese kita mwa respect le quoi c'est si là parce que fallu vraiment na ndenga li la kanana. Na yebite na lobite na koti li bala batu mais ese loko moko eza mwa passe. Bona nena yo kote bino nyoso bozali fali na ba na ba niki bino nyoso bona ne yango wana. Oh. Na bomi nga mutu te na mela nanga. Melano papa. Bere mususu yango wana. Te bomi moto te to melana. Eza le ko so comparer soko avion na vélo ko kana te. O so sala soko comparaison yo na vélo avion na vélo. Ko kana mu colonie parce que be re musu ngana so le ba vérité. O ko so esui o ko le ba lobi je m'en fous parce que be re musu ça peut pas de ko biso niki. Bino so baba semeki ngana sa ngana kati na zana nga na za mbela mfumba kote no so ba memanga na kati mfumba po bateka parce que bino makamusubo so kwa koloba ngote parce que lelo so bit nani fali akomi na niveau akanga mutebo niki pasala berere bidi nyo so bino ko koloba ngote na moni ki mono mo simonga lobi wana quand même na aloba ki ne savabi na moni mususa lobi na oboye il faut ka kiparaba bon so kipe aso kipe bana ya kopesa publicité na WhatsApp bitona na nini na YouTube ke na so kipe bana na liboso tanga bana ko kipe banga bana ko lekana te botika pe fali anga vanda ni na ntakuna onga na côté hotel yo komi parti pris côté parti pris ni na le na pesa ngata prime d'activité ya anniversaire kuna ose la fali ngo pe ayo kanga na kotindela na ko swamba lo oyo ko yeya ba o ba so lia na ba lekinga na ni na ko lia mais on purito na sans wana sikoto lo ba ni to ko beta histoire ndenge ni ba kamonyo so na vie bande ko na basi be rere musubilo mo kam to bozo tsaka na vie na bino soko za motema moto okosope loko malamu te ya msope na sima bano ya mso ngozo ata mwa bénéfice munoko na yo koloba loba banini zala poser zala mwana nini mwa na nini moko bo na présence pe zala po mwa boyi koloba lobe bele bebe sa pe makambo bele na baninga botambola ngo ya bulu yeke bataria na batamadayi ba opeso conseil ndenge niki loko yo susu to tsaka po ba yembi ni nana za mosine za confirmer ba yebi yango te oyebite ke nana sa mosa fadi aye bien no bango niki baka masolo musumino bongo bono kotela bat masola kala niki alobinga na mama bana poko bat masoluka kimia bino masoluka deso ese luka tina tika bana ko changer no bango te mama atote papa no mwana mutu azani ka mwana mutu taka maka ndeko so ngo sala ni toboko la yo mama ko perdre no pamba suka soba oyeba tata na bango fali omoni ke yomto perdre na yo babo nga bakoluka kaka tata na bango sakanala tekele bumba nazo c'est la prime d'activité noko yo boye bandi ko toko moshi baluka bana baluka tata bango toko koma biso na suka eloko yo bomela nzoto nga vraiment na monya ngote na ngai na loba ngona ngabeti na loba ngole 25 décembre na solo la ngona parce que batu déjà 6 personnes beaucoup melinga botindelinga o zo loba ndenge ni likamaniki na nana kasi ni likamaniki na nana sina yibisa bino bana confirmation pour allier mo saloba ki moi sina yina siko biso to loba nini wana siko yo ndike ko loba so loko mikati na yo ka ndike mabia bala kapena yebi na ngati bonso babio utabota kizibamso zeme longwa ki zema ngona ya fali kapena yebi na ngai te na bona ngai koma ote ngana ka parti na yebi na ngati soki pesa ki zema solo soki pesa mi pombo ko sana makambo ebele mso pesa me koko longwa na basusi ndenga za kinongo ya fali e koko longwa zane mutu me makambo aba para botsaka bana te botsasko o tsaba no ne berere dele
Parce que bana ne peut pas bénéficier de quoi bana nana. Ba bénéficier pour na mabelo ya mama na yo. Voilà. Mabe ya moi ya yo ko bana ba so souffrir. Il faut makamsu muto pe sala kati. Vraiment. Botiki makamsu tutika makamsu pe ke na. Sala vina yo ya zo sala pe vina. Et sini na. Elo bino bato bo me maniki nerere boza ba jaloux na ba jalouse. Bolingi bana nana bana niki ba gagner le côté. Bozo komisaka motema ya fali libanga. Est-ce que bino mode bo tika na banda kuna bino? E bo raisonner que ko finga fali ko nyoko la fali ezo résoudre le côté. Bino mo boza ba foyer na bino te. Bino mo boza na bande ko na bino te, bino mo boza te bo kosa l'examen de conscience te. Que moto to maltraité to loba boy. Bien sûr to zo ba vu, to lia ba mbongo na biso memu e zongela nikite. Nika ozo mobali ne muso ba di ko la e. Mais bana na esiko. Bana na ye sort na bango ozani pour tata na bango mutako remplacer tata bango azate atako tulelo fali akufi mutako remplacer fali azate ADN wani kozana nzoto na bango ekokende de génération bango peso ba boti makila fali ezo continuer kaka. Il faut quand même qu'on raisonner au lieu ko sala kaka ba émission ou bien ko sala ba jalelo ou bien ko sala ba makamoro boye bozo kwa ko raisonner te ata bo fingi fali biso to boya fali to boya ete. Mais tu as été artiste, vie ya basi na etalié. Musicien ni nango obo bete la maboko a ki parabana ni na 100%. Même ata we rasoni wana. Ape na mwana bota pe côté muso. Boye bi vie ya mwana wana. Est-ce que ça tout a tout la bete la bino ke na mwana tel. Poni atanga kaete. Avant e ba ke tata na lingi bana na e, fo tanga bana nyonso. Même ye fali ape na bana mususuti. À part ba niki wana bana musu. Bo bana na ba bana falite. Bana niki baleki bango nani ou bien bana ya ba couple wana baleki bana ya niki nani non obota maliboso mwana fali obota mwana suka mwana fali oza mwana fali ndenge moko ngana mona kutu ba pamba na bolobaka yenda boti bana liboso nde basalani ou bien oya boti bana suka oyete kutu ke bana suka mtu baliaka mingi bana suka kutu bagata ka bango lem suko leka bana liboso. Okoma mwa liboso komika oza yaya talaka baleki oza yaya talaka baleki bande ko na botika biloko wana boyoki ndeko na biso mobali alobi na komi na nga na suka na souhaiter bino lisusu ba bonne année en tout cas bozala bien bo passer ba bonne année na bino bien to kutani na biso to solola ba kala mingi te kande to sololaka et ozala bien bo like vidéo bo partager yango penza bo partager papa pesi conseil mo kitoko oyo ekokomela biso nyonso oyo tozali ko soutenir libota ya fali ezala bien nazolo bango butu na moi fali kolanda makambo na biso abasite linga bana na yo mais fali akomi ko banga pona makambo komi politiser na sens que bana wana azo banga kila mso bakopesa bango eloko mabe baya kochela e donc bakozala musika ya papa na bango pour un longtemps aussi longtemps gouvernement o ezali mususu ti ekosilaka bana na bakozala musika tata na bango soki manda oso eye bato ayi de personnes baleki boy bake bana fali boko loba butu na moi boko lia na mino babonga YouTube mais azala musika na bango loba ke gouvernement kweya amona changement koti tamsa ko mona bango pia bango mbote pour le moment parce que nini bino moko bolingi kaka ko lia trop. Comment kolinga ko boyi mobali olingi anyo kwama so il fallait azaki na mbongo te makambo nyonso ezate tango mobali apafuki so za mwasi mutu esalaka lia na sima bana mais lokwa biso ba congolais to raisonna toujours na buzoba olingi ke mutu anaka akweya yo zotala nana kotala nana te yo tala mobali na yo tala ye fali na bana nanya lia oyebi pasi nana mona kate tang fali mona libumu pasi tant fallait à mon aluke tout passe yo zala raté nana wana mutanyo kwa maka donc tika isoka aller yo okolia na sima bana okolia pe bien mais le quoi toza toujours bazoba tolingi ba sentiment moko diabolique yango ndezo mema na makamba boy en tout cas botika la bien chichi tokutani bakala mingi te ba love botika la malam wana mama leki na bino la danoise en tout cas bambote ebele je vous love je vous aime tokutani bye bye bisous. Partagez émission, likez vraiment bande konanga et kosalanga kitoko makasi ba commentaire na bino eza bienvenue kofinga na bino nde eza bienvenue te pona to comme na fin de l'année bo changer ko changer te yo kofinga kati mu colonie ke ben
nzambe aya kolongola souffle de vie na yo kaka ntango ozofinga okufi okemba mo lifelo ezali. Bye bisous.